Wewe jina yako na? Sera Masudija. Masudija? Unatoka? Zadorko. Huko Kadogo? Unatoka wapi? Siko Kadogo. Unatoka Bukavu. Unatoka Bukavu? Kalundu. Unatoka Bukavu? Depuis quand? Poro Kalundu. Depuis quand? Nilikia na Colonel Tamtam. Na Colonel Tamtam. Tamtam. Depuis quand? Ça fait longtemps. Pourquoi pas depuis quand? Bon, chapiga tama 2 mois, 3 mois. 2 mois? Pourquoi pas 2 mois? Ça dit 2 mois. Matad. Colonel, iko MFARDC ou la police? Colonel. Iko Kamina base. Iko na Kamina? Unjia ya Fito. Ah, ya kweli? Fito. Assemblée oyo ezaki assemblée bureau wana ezaki ya Buzoba. Musana bango kobundisa chef de l'État, komaka chef de l'État bega. Mais lelo toye ko accompagner ba peuple, ba député courageux o bazwi initiative solo ya kotelemela bureau wana ya Moyibi. Nomoni population ba jeune tout yakine toye ko accompagner bango. Na pantola sué, mon. Ndeko ba bozomona wana ezali bongo un militaire baza ebele à côté stade de Martyr au deuxième bazo kangama mibale bakimi bazo ko se déguiser comme atamaboma kasi baza batamaboma te azolo ba Swahili atana numéro ya colonel moko o atindaki e awana o esika misato tokangi kuna bazalaki même na ba caméra cachée koyeba te ba caméra cachée na baosa nango nini na kata fulu. Voilà un peu ba combattant ba tche bango maboko ba kolinga komema bango bongo na 11e midi na siège ya IDPS kasi moko azalaki awa bakangaki ye na ba téléphone bakangi ye na ba caméra cachée ketch moko ya service ya ANR nde bayaki kozwaye ko bakende na ye soki pe wapi toyebi te mais oyo population nakangi ye azomema ye na 11e midi na siège ya IDPS. Sera Masudija. Sera Masudija. Sera Masudija. Na visite de stade de Martyr. La visite de stade de Martyr. Depuis Congo central. Commune d'Ensel.
Hein? Elog. Bandeko bakangi yo pona nini? Bakangi nga te. Naozela ndobo. Ndobo nena. Pona luka mbisi. Mbisi eza koto na stade na biso ya bana. Wapi? Stade ya koto. Mbisi. Mikanda oyo oza nango ozwaka ngo wapi? Naosala salongo. Numéro oyo bakangi ya colonel boyebani ndenge nini? Na misisi. Masisi bene bo. Général Skatenda. Audience ya Général Skatenda. Boyebani ndenge. Na biro 4. Na biro 4. Yoza civil to soldat to za liboma. Oza? Hydro. Na restaurant. État civil na yo oza soldat to civil. Pelleteur. Oza civil to. Je suis pelleteur au central du Safina. Donc oza soldat. Oui, je suis soldat d'Océanie. Océanie. Ya Congo to ya Océanie. Des signes ma name ici. Siko yo soldat. Ah o se retrouve wapi teni na yo ozaka na inteni ni unité ni ozaka na. Kalwano. Ah ouais, visite familiale. De la vie du Sabiti. À cause du salon d'honneur. Colonel wana oyo zaki na numéro na ya pandaka wa. Colonel Kitoko Kamina Base. Directeur d'instruction. Oh, nana tindi yo aw. Hein? Esprit nangai. Nati ce numéro na ye. 45 42 53 Colonel Exo 082 65 42 53 Colonel Kitoko. Wewe jina yako na Sera Masudi Sha. Masudi Sha. Unatoka Sinarisema dosi za Dorko. Huko Kadogo unatoka wapi? Siko Kadogo. Unatoka Bukavu. Unatoka Bukavu? Kalundu. Unatoka Bukavu? Depuis quand? Poro Kalundu. Depuis quand? Nilikia na Colonel Tamtam. Na Colonel Tamtam. Tamtam. Depuis quand? Ça fait longtemps. Pourquoi pas depuis quand? On chapiga tama 2 mois, 3 mois. 2 mois? Pourquoi pas 2 mois? Ça dit 2 mois. Matadi. Colonel, Iko mufar DC ou la police? Colonel. Iko Kamina Base. Iko na Kamina? Unjia ya Fito. Ah, ya kweli? Fito. Alors, wewe hapa Kinshasa huko na komini nini? Komini Densele, Eloge, niko tembea. Jao créer connaissance. Alors basi unafika hapa gino gani? Kosena via ya Misisi. Baraka njoni kwa. Anatembea. Yo!
Le peuple congolais parce que tu es encore pour prouver devant la face du monde comment tu as écrasé la dictature. Assemblée, assemblée, bureau, Zaki à Buzoba. Nous sommes bango comme chef de l'État, comme chef de l'État Bega. Mais le lot, tu es accompagné par peuple, par député courageux. Pour une initiative solo, il y a hôtel mais la bureau on est à Moïbi. Nous moni population, ba jeune tout yakin, tu es accompagné bango. Akise bureau ya Jani Mobunda et Sali Penzanini. Bureau wana tozo akise bango na mes gestion d'abord. Basali ba bêtise de belé ba détournement en bon. Et puis baza wana pona ko assener ba coup et puis chef de l'État. Ba tantaki na makamu ya état d'urgence. Donc à chaque fois bazoli na ko bundisa muto au peuple votaki. Ba ko ici président ya UDPS wazaki premier vice-président parce que temelaki kuna bango. Nde lolo moni jeunesse mobimba ba kinwa tout toye ko accompagner ba député ya solo ba courageux ba héros o ba zui initiative ya kokoisa bureau wana ya Buzoba ndo moni so tout toye to encourager bango. Plus de 350 députés ya FCC ba signaki loi otana bango na bureau Jani Mabunda. Wana za lokuta munene ba dongolo misu batikali 32 o toza nango ba FCC batikali 32. Tout wana bakoti na union sacrée. Lobby neza lobby. Dans lobby ne abu o bien. Tomoni bino aliboso martyr awa fulu ezana sima problème ni. Bon papa tomoni awa tomona kaneti batu moko bazala kaneti maboma nzoko ne bana bango maboma te. Ezaneti batu moko bazozo information ko ata makambo esela biso bana mboka to linga mboka ebonga. Tomona bango neti maboma nzoko ne liboma te. Tala toye ko sala information moko a mutu neti liboma nzoko ne liboma te papa. Ye wana za bien na bambeli na babiloko kolela ba biloko bien onga nukutu na leka te ya food market banini o balamba na ba inter kuna o liboma na bambongo na caméra cachée. Oyebisaka vraiment awa wana parler du peuple pembeni est-ce que ça liboma to aza piqué moko boye batie a po bana ko pesa ka information liboma ngaki apa bango tu nyonso bakimi bazoma na sute to mono tokangi wana nde la police a tie maboko bo faut kaka ba commissaire sike sengeli. Merci beaucoup ndeko ko baksani te naja eloka ko bakise te yopo moni mutadibo mango o azaki na biloko na bambongo azaki awa tomani azaki awa zaki na bambongo na banani biso tokanisi ke aza muntaliboma zoke ke aza muntaliboma te aza bantu na bango batindi kaka. Ouais père mbote na yo mbote papa yopo assister na événement wana na assister na événement wana meloko kamusi biso liboma na kati ya fulu tamba kangie liboma lobike yaza liboma te. Donc à reconnaître que non aza liboma te. C'est qu'on a fulu wana osalani. Na fulu afandaki na biloko na ye. Biloko kolia soso semoule tala sachet ya mulayawa makemba ezaki na bassin moko ezawana. Donc biloko kolia mutu liboma. Eloko ekamusi biso mutu liboma to komona na bambeli mbeli ya sika to moni na ba franc congolais. Na lokoto yo dollars. Bah devise dans les belés. Donc plus de 2000, 3000 et quelques de dollars. Dernièrement, tu as dit bourgmestre limité à Koloba que Batma Boma va combien belé. C'est qu'il y a un danger pour Batma Boma. Bon, il y a un danger, on a raison, il y a un danger pour le Batma Boma. Pour Obiso Tomoniawa,
elekeleli biso mutu aliboma otozio na des passeports na des caméras cachées tozwi des caméras cachées topesi yango na la police mais eloko ezoka musa tant tobengi la police eya awa la police ole baya kosala musala na bango la police bango musala baya kosala bawela mbongo eloko ekamusi biso yango wana nini okoloba na baautorité bacontrôle bato maboma nyonso parce que elobi mokonzi ya koloba bon mpona mokonzi ya koloba lobi mpona biso peuple congolais toza na eloko akobanga te eloko ekobangisa biso eza te donc ndenge président azoloba lobi oyo akotelema pour que acompliquer to a créé quelque chose akutana na peuple congolais na nzela ozalaki nini boconstate ntango bakangi moto aliboma wana biso nde tozalaki sur place ya kete tozalaki tobanda participer na nini na manifestation osala mpona kolongola jani mabuni na nini temaki population asepeli na ye te letake na kati si boye mpona kosuba tomoni moto azalaki na vie nanga moko ya monene boye tomoni moto aliboma bazalaki misato bazolia na kati ya bassin tomeki kopusa na pembeni na ndenge ya mayele mpo tomona banini yango bazolia totali bamakemba ya propre basoso bakwisi na bamai ya bacanadienne 3 tomoni yango suspect tobengi bandeko bazalaki nzingazinga tomona bato alimbongo oyo tomona bango clair te basuspect tomekana kopusana tomeki kokimase bango wana amuso aloba nanta moto aliboma te lingala na bango kutu bazoloba eza kotengama lingala moko ya moto bato baza bacongolais te baétranger tomeki koconcentre bango totala bango boye tokuti bango na bambongo bambongo bafranc congolais awa bambongo badollar awa bambongo badollar wana ya liboke epi ba $5 te babiya ba $100 ya liboke babiya ba $100 tomeki kutala bato tema tozali baebele bato balandi mbongo totikali na nsima totikali kotala totala boye suka nango boye tozwi na deux passeports ya ye moko ya mwasi na ye na photo mwasi totali boye ye na mwasi na ye totala boye tomeki kotala na sese wana tomoni na biloko na ye na sac na ye na caméra cachée elingi kolakisa caméra cachée yango mpe ya moko te mibale de caméra cachée tomeki kotanza caméra cachée yango ezosala caméra cachée ezosala toye awa tokangi tomeki na police nationale motu moko waye obima aza aner azwi moto aliboma bakimisi ye bakimisi bakotia na keti bakei na ye na mboka awa la police azwi ye te me bakimisi ye te la police bakola na mbongo sese mbongo ezaki ebele mbongo ekozala te ba $2500 $3000 passeport ya moto yango eza wata passeport moto aner ana moto ake nango moto aner ake na deux passeport na ye na ye moko moto aliboma bakei na deux caméra cachée presque congolais ezali congolais efongola misu mboka tonje tokomi ya insécurité bato FCC na autorité morale na bango onje baza posa basala eloko moko na kati ya mboka wana message na kolancer na chef de l'état en tant que garant de la nation ebake place nyonso tout okutana na moto aliboma il fallait koyeba koperfie ke aza nani parce que na moi onje batindeli biso basana kanda bato FCC to comprendre le système de jeunes abino tokosenga boye chef de l'état pardon pesa biso kaka autorité tokanga bato maboma tolandelaka bango eza FCC baja tosala yango wana ngai aza mambo ya IDPS te kasi naza kombata azoya kolongola babiloko eza mabe tala moto aliboma azomela whisky
Heineken, Yamoyo, Heineken. C'est moi la peuple. Mais non, c'est la chef de l'État en tant que garant de la nation. Ceci est un moyen, après sa bus autorité, donc de vivre dans ma bonne manière sur 24 communes. Merci beaucoup. Que soki un tiers il y a des députés nationaux basali pétition et koki kolongola membre ya bureau et même président ya bureau lelo yo ndenge tozolo baboye tokomi na 280 signatures RFDC allié na autorité morale na biso ndeko Bahati Modeste Lukwebo alobaki ke tokomi na 267 députés ba signé na union sacrée mutu andimaki te lelo yo tokomi na 280 signatures oyo ba signé na compte ya union sacrée ndengo lobi o eza opposition te ezali peuple congolais a telemi na kati ya ba pétitionnaire wana tozali na bingomba minene tozali na MLC tozali na bandeko ya ensemble tozali na FCC rénové tozali na FDC allié à cash nde bingomba mitano wana esali union sacrée pour la nation opposition ezali sous te puisque majorité ya peuple ekangami lelo ezali pe kopesa tata mokonzi Félix Tshisekedi makasi ke requalification ya majorité ezali sur lisolo te coalition FCC cash ekomi lisolo ya kala eleki lelo ndenge tolobaki ke tokobanda nano na kodéterminer que lelo union sacrée aza na majorité na parlement toye kokuta wa surprise na biso lelo ezali jour ouvrable ba bureau nyonso ekangami batu nyonso bakimi baboyi atake batu meme ba accéder même na bureau ya mama présidente yango tosala démarche sikoyo touti toke na cour tozobenga huissier ya justice aya ko constater to pesa pétition wana ya 280 signature akende ko notifier ngo n'importe quel mutu avant agent ya parlement même secrétaire général ya assemblée nationale à cause wango ezali valable. C'est pour dire que lelo ezali mukolo munene ezali mukolo ya délivrance, c'est-à-dire que Congo il faut jour ya lelo etika na histoire ya Congo que ba congolais ba telemaki balobaka ba député baza ba corrompi baza boyeme lelo to démontrer que makambo changer na Congo yango na pesi longonya mingi na autorité morale na biso professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo oyo asungaki biso poto koma na démarche oyo. Mais bandeko ya PPRD na FCC bakoloba ba pétition na to nombre ya signataire wana eza lokuta. Mais bako vérifier yango puisque ezali règlement intérieur et lobby que ceux qui aussi osali signature au lobby au corps retirango société bureau avant à fixer puisque na règlement intérieur na article 31 wana lobby que ceux qui pétition bazwi yango lelo au plus tard mardi il faut
ba convoquer plénière ezaka 72 heures kaka faut ba convoquer yango ba ko vérifier signature ba député on appelle tozana bango awa mutu nyonso asinyaki ayaki lelo ezali na couleur politique te okomona bandeko ya FCC bazawana na pete bango kutulongonya mingi po balamuki bandeko ya FDC allié bazali biso bandeko ya Cash bazali bandeko ya MLC na bandeko ya ensemble bazali. Donc ce n'est plus un secret et ça réalité lelo personne n'y croyait ezopesa biso que lelo makambo ebongwami na mboka oyo Fatine Beto Fatine makambo. Merci Mbote papa. Tomoni bino awa liboso Assemblée nationale boko tomboka pona nini? Tozo tomboka pona zoba Ivoirien wana Kabila azobe biso mboka. Tobi bien bino no saba kombo bosala. Yo Kabila na FCC na bato na yo. Bolbaki kiye bosana koto tangi gouvernement, oh ba professeur, on armée, yo za nango. Kabila za mbouye, za fantirie. Pendant que bien papa n'a besoin de qui s'est dit quel pour ma bombe le auto débattre le il est parce que pouvoir yo Kabila mouvement au tout ce goma on a chauffeur à défaut monter on a chauffeur à défaut Kabila maman na yo tout fait une décision maman na Kabila botika Fatib Kabila Kayas yo Janet Mabele to sala bino na mai to sala Fatib maboko pona Fatib Mbote papa. S'il vous plaît, en tout cas, nous avons tiré attention à la population Mobimba. Nous sommes des Congolais. Makambo les Kalambo nous permettre biso le loto les cas poto le makambo. En tout cas, ceux qui m'ont la bien to côté le mélango pour continuer la boété. Balobi IDP c'est bundi trop pour na mboka. Papa Félix, papa Etienne Tshisekedi akufaki alobaki bien tokonyata bango lokola bakayasi babangaki tala lelo ndenge tokomi mais nzamba la raté Fatib Beton a su pouvoir en tout cas azomema biso en état de droit epesi biso gratuité état de droit ezofungola mboka babaki tokoboulonner bango epesi palpite na mboka tozala calme peuple congolais nyonso aza na posa ya normalité ya vie sociale ya vie quotidienne yango tosengi na bakonzi ya mboka Jeanette Mabunda oza mokonzi soki peuple etelemeli eloko moko en tout cas basedaka toboyi mbutu na mboka. Merci beaucoup ndeko mbote na mbote papa na mono za kotoka oza awa na Assemblée nationale tina nini boyeli awa d'abord de un biso to awa eloko liboso to ko accompagner ba député la biso oyo ba signer pétition oyo ils ont un nombre de 263 députés au ba signer bandimi bandimi que Bunda na bureau ne mobimba et kwea siko entre autres on a voyé Sabine loko mabunda salia c'est que lo mabunda salia mabunda na bureau ba boulera mboka de ya Kabila mboka ya Kabila on est informé il a interdit au service courrier de travailler tous les services courriers pour votre information nous avons informé bino que ça fermé et à fermer à moins que changer en dernière minute n'est to ya kiawa ba ila ba sniper to fouiner information to looker information n'est to pesa minuscule information mais bon ba yango nous sommes l'UDPS le peuple congolais c'est une grande machine dans la machine peuple congolais je dois vous informer que toyé awa l'objectif principal Mabunda doit partir il doit sauter et elle saute comment 263 signatures qui est une pétition membre nous sur le bureau à la pétition les moko Balamage Mabunda Mangwanda quoi ça rapporteur opposition mutu azala pétition na yé o ezota la yé moko donc pour votre information bureau ana mutu au siège lisusu ozalate bango nyos ba kolongwa yoka selo règlement intérieur et lobby règlement intérieur il y a ensemble national lobby tant par binonion se poser mutna mutazui pétition na yo binonion se poser obligé pour malgré ba député simple par oluga 1 plus âgé et par oluga 2 moins âgé donc ozongi na case de départ ne to bandaki na liboso ne par les mes arrêts ozongi na case de départ ba otia bango wana ba la séance à se plénière batbaye koloba batbaye va défendre après ça ne pas statuer mais par élégance politique Mabunda il faut
a démissionné par élégance politique. Et ce qui diront voilà ce qui va se passer. Donc cela veut dire que FCC a ça sous majoritaire et puis trop constater Amouka ensemble va signer par Monyoso. Numéro 1 va signer l'ensemble les a Bolengetenge. Bon, excusez-moi, na cédé même Bakombo Moussous. Mouta signal ensemble c'est Bolengetenge. De l'autre côté, na FCC, Mouta signal liboso za mutu ya PPRD. Vous excusez-moi longtemps à Kombo la noté pour mon yango awa et Robima ils ont mis le mort terrible donc bazo kouya bango nyonso. C'est ça en fait. OK, merci. Bisote